Non, na fuka mino pona présent fachia. Moni mutu oyo azana mawa ya peuple. Ata boche atala ngaku pona ngaye. Boche ta bombe na avion. Boche ta nini? Mutu azana mawa ya peuple. Pona ngaye nzambe likolo za nzambe na sesa l'état. Mais présent azana mawa vraiment moni na fuka mimboye. Nzambe ne biso zali. Azana mama na mawa. Ata ko moni présent fachi. Atoche bombe na avion en lit-moi. Quelque chose en imaïe l'été. Quelque chose c'était bourrique. Quelque chose à soba. Quelque chose à l'ingui bateau babuma mboka oyo. Quelque chose avant maïe l'été. Moni quelque chose. Ngai na ngana beta quelque chose. Nga quelque chose na epso ngana beta yo. Yo zano maïe l'été quelque chose. Bana na yo ba ibolo ba français. Quelque chose mi on lo ba ni français. Quelque chose. Bato ba bongsa mboka oh yo lingano ka bangote. Koyo lingi nano lingi Jésus qui t'a les collabs mzamboka mona mboka le peuple d'abord aina mawa bana o ba no tangate bana mo tango fele bokechu na mingo lo ba no te nabike moni bana na yo ba tango fele pe bana no ba le kona français o ba kechu abi no ko lo ba ni français o da bourrique bokechu yo da bourrique ya ko tanga bana na yo bana mate faul baganga ka ana mboko bazungu sala ba mbongo ba otanga ekolo fele bokechu nga fona beta yo nga susi na fona beta yo bokechu nga na yo na obeta ka yo nga susi na nga tozala mama na kanda ya niveau 0 ya makambo ezoleka ke oto umona ba gouvernance ba obuma batu te o eza tangu ya wana te wana eza dezi wana eza troisième république eza tana te eza tante ke otindi babomi mutu te tonga va beta bokechu koma ele te kolingini ofinga ba pasteur ofinga ba babongsa mboka ofinga mani yo za nani nyama yo vana na baka moyo tu mona baka moyo wi tama mabunde kuo ya nyama zoba bokechu so na mo anoni yima ba no balo ba français yo ba français ngana na kanda président Fachi azana ma peuple congolais. C'est un souvenir monté à président Kabila, n'a pour venir quand il y a malamu à président Fachi. Mais ce Kabila a bomamboka oyo. Ce Kabila a bomamboka oyo. Les jeunes Congolais, comment bien avant va paraître. Les jeunes Congolais va paraître. Les jeunes Congolais sont le bien que pèse pas wachuma le boulot. Mais ce Kabila a bomamboka oyo. Ce qui est là, bien comme président, si vous votez. Attends, na kosiote attends que aveugle a voter pour abomamboka oyo na kangi miso pour na facho moni bateau tout boko tata bombe na avion c'est présent facha ça voilà ya kufa te prière na nganga la sali nzambe na moni moto azana mawa to désarmer bo jana na nyonso to bo jana ba elote otindi bino te bobo mabato bo jana ba azana manduki te na Congo oyo. Comment fait-il que ma tonton babomele ni na desa lupang na desa lupang azu lupang ya bango mo bana mikana na bango doli makambozi problème pozana mutamaele ozi problème ozi mama na problème. Allô kaya wa santé eza misuma katelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, misuma okatelinga lingala. bandeko misuma ezali kokatela motu lingala te ezali mitwe de santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé motu nyonso oyo akoki kaka kokontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya république démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mauvais cordia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki
Nami Sunga, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Merci beaucoup na bande konyoso mesana kolanda biso na 3W Congo France. Merci na bande konyoso ba se plaka na artiste muna. Merci na mon boss monsieur Didi Dipumba o apesa biso confiance na espace au Congo France et se pelisaka bana mboka ebele o batela la Congo likola miso. Merci na notre partenaire vena biso Miss Impresseur Gaz na Gaz. Merci na cordon na biso Bookson Bukasane na lobakaka chaîne moko etika total la chaîne moko epesa bino ba actualité yango yo na kobo sanate ba bimitwe de santé misunga oyo izo facilité bande ko belé lelo na Congo libanda mboka o nyoso libaza na ndeko na ye talaka publicité bon le kaka na mutuelle de santé o alingi santé nezala bien yaka na mutuelle de santé misunga lelo na zana CG moko o vema ya sap o pe alobaka bien alinga loba pona mboka tanga benga na bitin yaka na bureau na biso Congo France lokwa to koma na bureau to sala émission na butu bo comprendre makame belé ba congolais ba jeune congolais ba tali fatini nga yakina bandal ba moni selon ba ntuni ba komo kufa ba ujana ko boma mutu ndenge ndeko na biso pe o ba bomaki papa na biso ya na biso atikaki mutu o to monaki moko ya kufaki e pa loba kamba ko loba to sola na ye po azama moko ya congolais notre so azali kamba ko loba fa loba na ndenge pe ide boloba ki par rapport nde to monaki ba ta ko sala ni na Lubumbashi balobaki bandeko congolais belé pe na pro de presse o na salaki na ni Shada ya salaki pour na kolobaki est-ce que président Kabila ko ki ozonga pe président na neko ya ba congolais belé pe ba fashaki ya motozana eto sola na ye. Bonsoir. Bonsoir artiste mboka oyo. C'est présenté bandeko belé bazolanda o. Ouais, nga nazana mwana poto en plus nazana mwana bandal au fachi aki na bandal avec bandal séparé. Le président de la République oyaki na bandal avec bandal séparé, la bandi kin propre na bandal à part bandal na commune mote. Donc mingi ya lobizate tozala mama na kanda ya niveau 0 ya makambo ezoleka. Ke oto mona ba gouvernement so ba boma batu te o eza tangu ya wana te wana eza wana eza troisième république eza tanga te eza tante ke otindi ba bomi mutu te bizo tolingi makambo wana te lelo na yambi opoza jeune moko o za jeune ya bandal lelo to ko le kabel RCC le kana ngo malgré lelo na jota ke jeune ya bandal lelo président Fatia comme président pona yo et salondene pona ngai président Fachi asalanga elengi ya makasi aza président moboyi aza mwana Congo na kosote de mutu tozanga kinde tozanga ki vraiment azana mawa ya peuple congolais azana mawa bana babano bana msuba mno kende classe na bana msuba mno kende classe te lelo tokomo utana ke na mwana oyo baboti bana mbongo te na mwana baboti bango tu ba kende classe pe en plus aye suna banda na biso kampani abandi makambo ya kini bopeto lelo soki otali bien na régime autour le cas régime ya président Kabila soki yo moko tali souvenir malamu nyoza na pona président Kabila c'est nazana souvenir moto ya président Kabila na pour venir ka ya malamu ya président Fachi wazana mawa vraiment tana mutema malamu wazana ngo nenga zape boy tozolandela ba gouverneur mususu na ba bukumesa mususu président Fachi atene bino bobo mabatute yazana beza bobo mabatute yazana beza batu ya banoyo ya ba orphelin ba tanga ate bana ba botanga classe
bano ba parana bango bana bozwi na bano bana bozwi te bango tu fo bata sai bango tu batangi sai bango tu batangi sai kuluna ekosila tomona ki ndeko Shader auta ko sala nini awa alobaki ke monsieur Kabila kala mingi te pe ariko ozonga na pouvoir est-ce que les loso qui monsieur Kabila atie les sous na présidence est-ce que beaucoup voter te ke ba jeune monsieur Kabila aboma mboka oyo monsieur Kabila aboma mboka oyo ba jeune congolais ba koma benga bango ba paraître ba jeune congolais ba paraître te jeune congolais solo binike pese pa wachuma le boulot mais c'est Kabila aboma mboka o ce qui le lobby a comme président c'est voter attends na société attends tout aveugle a voter pour aboma mboka o tozi président o azana mutema ya ko aider peuple congolais ce qui a mabero kanisa lelo oyo mona na régime isolé kama benini oyo mona ka obasala mabe o nga mona na régime otoleka ezalaka na mina sema ezalaka so okangisi mutu nga mina sema ozani régime mona esila fachi alobi aza président ya pluriel aza président ya este ya bekolo nyonso to yaza na ekolo mote muluba mukongo muyanzi muzombo yaza président ya toute génération bango nde baki kokabola yango moni président fachi aza na mawa mo boyi ko mawa aza nango eza makasi mpo aza peuple congolais aza peuple congolais lelo tomoni ke na régime opé lelo bato bakomi koboma bato tozomona phénomène mori bimina nzela awa babenga basodana baojana o bazoboma bato tomoni mwana moto moko akufaki tomoni ndeko moko susu autako kokufa na o baboyelaki par rapport ya lupango et ça la bino ba congolais te ndeni ba jeune ba et ça li biso passé président Faché ça li biso passé en plus à désarmer non baojana na nya photo baojana na tout ba désarmer non bango ba désormais bon boteli bon manduki président Fachi aza mwana Congo aza mutu luingite aza très intelligent en plus aza congolais aza na mawa yebana Congo atinjo te po boma mutu te so bomi mutu ono bomi ndeko nanga yaza président ye kolote yaza président ya en général aza président ya bekolo nyonso to lero bomi ona ndeko ni yango monike to désormais bo jana na nyonso to bo jana ba elote otindi bino te bobo mabatu bo jana ba zaso na manduki te na Congo o to moni pe moko otako kufa o balaki ba soda toko benga ya Doli Makambo oyo aza moko ya libanda ya nini ba soda ne pe basaki be fe o babomaki motoko lo banine place Doli Makambo eza de ko évoluer na bika Makambo eza ko évoluer eza ta fachi avant ma ya peuple facha tindite ke sori ozana poste otinda babo mabatu te facha za président ya basansi wana de facha za na ma ya peuple facha tindite ke ubo mamutu te. Est-ce un régime opé le loba ko botla mapango to boko wela batu lupango pe lupango ekomi ayo jamais on est dans ma kala na minute soyo makambo bendezo changer na kosiote na minute bena makambo changer c'est ba boto da bino le pont kala c'est bonne raison fachi boko so le pont na bino comment OK on to moni ngo pe awa ezaki problème à lupango yango monde ba betinde ko mobali masasi o akufaki merci mais ba betinde ko masasi wana pour le pont na bango le président de la République fachi oh papa le bagage les peuples d'abord wana azoya wana faye ba dossier nini le comment fait-il ba ko bo matonto wana ba bomele ni na dossier le pang azu le pang ya bango mo bana mikana na bango makamwana zaki kala jeune belé ezosala bango passe komona basoda batambola pe na minduki kotwana bato ba congolais pe ba jeune congolais basengi président Fachi atala pe place wana basoda balongola bango na système ya kotambola na minduki ndenge komi lelo ekoma so ba yeko kanga mutu omona ba yena minduka ta mutu asali kamba ta lokatela baswani ba roya na minduki lokola bato bakege ba ka
tant bo ta kaka nde bazo bande ko na biso bo maki mutu oyo msusu yeba kite asala ngona kote ko boma mutu pona nini oyo kanga mutu otsa munduki na yo so fongoliza nini. Donc ils avaient rare mort de salama ba congolais belé ba jeune belé ba tout monde lobi bana moto ba tambolaki pour na ko luka dans solution pour na bana moto belé o bazo boma trois bana moto ba kufaki moko ba beteke masasi moko ba toutie na mutuka donc comment qu'il aura bilo mo be fait mo ba mo négliger bana moto mais paré bana moto pe ba c'est la président pe promotion ba c'est la président pe propagande makasi campagne makasi place na peto yebi tu sais je tozano lelo eloko nini okosenga na bakonzi na biso bazolanda po na bana moto na po na basoda eloko nga nasengi epa ba président eloko nasengi po ba président biso tu tolelaki na mboka oyo tolele na mboka oyo tolele po na mboka oyo donc ndenge za bongo tolele po na mboka oyo ba tulele ba ko négliger ba peuple congolais te papa le baki le peuple d'abord. Jamais tu vas négliger le peuple dans mboka oyo. Pona ba soda ko senga nini pona ba soda, nga pona ba soda. Ba soda ba tini binote bobo mabatu. Na minute oyo, tu as Godin Poi. Aza présent et Assemblée nationale. Azota la makambo wana nyonso tu. Ba honorable na banene tu to kanga bango. Okapo makambo wana ezaki makambo kala. Yaki makambo deuxième république na minute oyo tu na makambo wana ezaki makambo ya kala. Naki siko eza makambo wana te papa le peuple d'abord. Comment veux-tu yoko ko boma mutu? Mutu wana za lokola nga, mutu wana za famille nga. Comment veux-tu yoko boma e? Godin Poi, président Assemblée nationale. 8 fois diplômé, eza 8 fois diplômé. Aza charge Yamabe. Pour eza diplôme 8 fois. Eza très intelligent. Eza la te. Azo courant makambona Godin Poi pasteur. Ala 8 fois diplôme. Azo la sujet makambona batona vous ba subir peine. Donc président Godin Poi il faut telemela makambo oyo faut aluka ata loboko na epe na makambo doso ya Godin ya nani ya monsieur na biso nani ministre Godin Makambo. Doli Makambo, pardon, Olimbisa Doli Makambo, Yosiko pona OCG lelo mboka ndingo komoni komo tambola par rapport net be sécurité koti ya mso mona lelo koma mutamati na ngata mutuka do biloko neza te koluka ko simbisa président biso ya koti sika touche ouais na sepeli pona ngai ba biloko wana eza ba olinga ba simbisa président o ya biso touche po papa yaza ne loko lo bati papa de lo baki le peuple d'abord donc yé ko sala mamo papa alobaki. En plus, tu as un bateau à Mayeli. Tu as un bateau à Mayeli. Quand tu as un aventure, quand tu as un aventure. Tout le monde a été là pour toi au moment. Oh, même mutu muta kufi vraiment ta yo bomi mutu ala na famille na ya na bana na ya ta yo moko. Mutu na épargné ala te. Wana ala mutu Mayeli ala 8 fois diplômé. Ala ne makamona. Amoni Foki na doli makambo zi problème. Posana mutamaele. Ozi problème. Ozi maman na problème. Comprends? Tout l'année de makambo na. On s'est retrouvé na prison. Yo sengi pasteur Godin Poi alandela monsieur nani Doli Makambo. Ngai pona ngai na sengi pasteur Godin Poi 8 fois diplômé. Tolo bakute belete pasteur Godin Poi 8 fois diplômé, très intelligent. Donc Alan de la Doli Makambo. Mutu azaka biscuité. Mutu azaka biscuité, mutu azaka ngubate. Donc bomino ka mutu boye ekepe silité. Donc ba jeune très fâché ba telemina makambo ezole kanamboka o ekomi lelo ba komo boma ba jeune ebele ba komo kufa komo na pe nini masasi komo beta mabo ba jeune ba lobi ke ba lingi ba mona kalisu ba soda na minduki te ba longola système wana ko tambola ba soda ba tambola na minduki komi muteo kanga mutu ba sasi komi muteo sala masasi lelo tango mona ka msusu ndeko bokechu atelemela la pouvoir oyo ya président Faché ça la konde ta que jeune et pe sanga kanza po bokechu azani maele te bokechu c'était Borik. Bokechu za soba. Bokechu alingi bato ba mboka oyo. Bokechu ava maele te moni bokechu ngai na beta bokechu. Nga bokechu na songa na beta yo. Yo za no maele te bokechu.
bana na yo ba yebo loba français bokechu mi on loba ni français bokechu ba ba bongsa mboka oh yo linga no ka bangote ko yo lingi na ni Jésus qui t'a les collab bongsa mboka mona mboka le peuple d'abord ayena mawa bana oh ba no tanga te bana mo tango fele bokechu na mingo loba no te na bike moni bana na yo ba tango fele pe bana no ba le kona français bokechu abi no ko loba ni français oza bourrique bokechu yo za bourrique yako tanga bana na yo bana Martin Faoul baganga ka na mboko bazongusela ba mbongo ba tanga ekolo fele bokechu nga fona beta yo nga susi na fona beta yo bokechu nga na yo na obeta ka yo nga susi na nga po facha me nga na poto nga fona beta bokechu ko ma elete ko lingini ofinga ba pasteur ofinga ba babongisa mboka ofinga ba niyo rezo yo za nani nyama yo vana na baka moyo mona baka moyo we tama mabunde kuo ya nyama zoba bokechu so na mo anoni mo ba no ba lo ba français yo lo ba français ngana na kanda président Fachi azana ma ya peuple congolais yango do mimge alongo ba ojena ba boto di ba ojena ba désormais ba ojena président Fachi a 2 ans alongo ba ojena me ba arme tu ba ojena bazaki so ba soda ba ojena ba uti wapi finalement régime Kabila o ba yaki na traverser routière Fachi to désarmer bango pour via le peuple d'abord ana mawa ya peuple congolais taga Fachi le peuple d'abord lelo bakebele bazosenga pe bo prier pour na Fachi pour na makambe bele peza na mboka o ezoleka lelo soko kosenga na bakebele bakolanda ta ke yo poza mona bandali ta ke yo poza molobelo mo pe saper o ke osenga na bandeko nini oyo o bazoninga batia miso mabeli kola président Fachi koloba na bango te nga pona nga na sengi na bana ka bandali na sengi na peuple congolais nyonso to zona sima Fachi pour azana mawa ya peuple congolais ezaki na bana msuba monoke de classe bana msuba monoke de classe te mais pour na lelo aye na idéologie moko boy o seka ke mwana msusu o ke de classe bana msuba binotu ba ke école fele soki to bomba bakuluna bana ba okata bato ba machete mwana tu fa ke de classe soki classe akosimba lichete te akosimba assurance à 2 ans, 3 mois président, 5 ans président Fachi Rosala, est-ce que tu as bien collé en mboka, mbongo ya budget na biso rozonga bien, mambe belé bande ko belé bali banda mboka bazolela, toza bande ko musu baza ba ngolé ba longwa mboka ba kenda bande ko belé baza ba braza bande ko belé baza mboka partout pour congolais za partout azo souffrir. Est-ce que ba rozonga na mboka na biso, bazo apé honneur ya mboka na biso? Bazonga na mboka o po azana mama na mawa po aza congolais azana mama na mawa tano mawa o azana ngo toyebi shebango toyebi est-ce que shebino bino toyebi shebino ye toyebi shebango avant da awa kena mikili tanga kuna donc moni mawa wana o azana ngo na kosi ote biso tu twana sima na ye ba jeune boza assurance ke mboko na 5 ans président Fachi osala mboka yokoma bien. Merci 5 ans de c'est trop dans 3 ans 2 ans président Fachi tiazo bima bongo akende ko solo la o bazolo ba bima pona buzo ba déplacement buzo c'est bango bazana mo maelete président Fachi talana no ko bananga na botama première fois na mona bana ba otanga classe ofele c'est le plaisir à ma casse. C'est un plaisir pour l'éducation. C'est moi qui tangi te aussi ma dicheti. Alors doko c'est moi tangi ne singa tangi na molière. Na tinga lemba na ko simba dicheti te na ko simba jeti na soksa mutu. Mon enfant ça ne dit éducation. Moi na mzu okende classe pour ba parents ba pesi mbongo. Moi na zuba na mbongo te ba pesa mais pour na mawa ya Fachi bango tu faut ba kende. Est-ce que le loso ba yi président Fachi pour na yo à cause de la combien d'années? Ngai pour na ngai président Fachi idéologie o azana ngo na makambo ke na nga pour na nga à cause na ta 50 ans. 50 ans. Donc tellement talent no banoyo si le loto au mona na ba télévision ba okata ba ba machette c'est ba kuluna pour ba tangi classe régime Kabila. Kabila zo iba mbongo. Régime Kabila ba na traverser routière. Facha ye
bana baotango fele mwana atangi classe na ebite biso nga atangi na Molière atangi na lemba adnene na boy nazana mbongo te mais jamais na koza lichette na kata moto jamais na koza gilet bana ba délinquant il faut battre classe yango moni président Fachi azama la école fele la vie sociale pe a une idéologie état des droits état des droits une idéologie ou non tant on a lelo batu bebele baton baloba ke ndeti balobi ke o les alliances moko bo eliba les ana kati président Facha okoloba te alliance mon ndeti ko bloquer eloko mo ko bloquer boule ni ko pesa na Congo to son alliance monté bango basala se ba 18 ans alliance c'est la ratin bango basala ba 18 ans to mona ba école fele ça la ratin lelo totala na ba télévision na biso totala bakangi mutu lelo ba bimise lelo ba prisonnier politique ya bimise bango azana mawa ya peuple oyo na mboka oyo bana zuba notanga bana zuba tanga te prince ezala ki bien prince par rapport à presse c'est même bana zuba notanga te pona président Fachi alinga sisa kuluna mwana vozala intellectuel et la vie sociale. Quand on parle de vie sociale, ils ont les classes. Un régime à Kabila Bondo, il y a bien. Oh, tu l'as bien, tu l'as bien. Tu l'as la route, tu l'as la banzala, babengana bana la classe, ngaïkou na kosote, ngako bana na botama. Na botamine en 1985. Kobana ngana botamine en 1985. Na moni bana batangi ofele. Na kosite. Nga CG na mona 1985 na moni benange lelo bana baotanga classe ofele na mona ngono tu ko na Mobutu ko bana zo banani nga mona zo moni benange azana mawa so yi mona tangi classe ane éducation mona tangi te azala kuluna mona tangi te azala délinquant azali chet azala dorko mona faut tanga classe quand on parle de vie sociale. C'est en général, c'est études, à manger, comprends, transport, hôpitaux, tout le monde, en général, c'est vie sociale. Merci CG, vous comprenez à la Congolais et Alingaki Alika. Tant à Benga, Alubia na Kanda, tant à Benga Biki, il faut aller à la micro na biso ya Congo France, Togo Boya neko Congolais les kataza jeune ou Alingaka pe sa pe boule na e makanisi na epé. Un musu go baksa implice pour ya lobiki, des pas botama na tikolo mona mamba boité. Donc azana souci na Kanda ndenge bazo mo bandeko Congolais on peut sala qui est passé. Le loso ba CG, au ça la prière mon ko kanga miso ça la prière mon pour na président Fachi. Prière ni ko ça la pour na président Fachi. Ngai pona ngai prière non ça ke moni kanga miso ça la prière moi pour na président. Na kangi miso pour na Fachi moni bateau tout bako chata bombe na avion. C'est président Fachi ça. Voilà ya kufuate. Prière na nganga la sali nzambe na nga. Moni moto za na mawa. So to fuka ma fuka mina o. Zela na fuka mo. Zela na fuka mina pour na président Fachi ya. Moni moto oyo azana mawa ya peuple. Ata boche atala ngako pona ngaye. Bochata bombe na avion. Bochata nini mutu azana mawa ya peuple pona ngai nzambe likolo za nzambe na sesa l'état mais président azana mawa vraiment mona na fuka mimboye nzambe ne biso zali azana mama na mawa donc atako moni président Fachi atoche bombe na avion moi donc moi mais biso na minto toto so bombe ti ali sala prière na saliga prière nzambe na ngai batela président oyo apesa baleki na biso oyo alobi bazala na mayele bazala miyibi te bazala bakuluna te bazala bentelo lokola biso bayala bango tozala bentelo bauta mpe bavillage te priere na ngai yango wana yango nasingi bakolo me na eloko wana alobi towana mingi oloba te omoni aza ya nzambe na minute atozini obom tya na avion dazipi na bom tya na avion nzambe akoépargne ye nzambe épargne ye
Merci CG de Kobina Souka, merci à Bandeko Nyos Balandaka Biso, merci à Monsieur Didi Dipumba, merci à Christian Tour qui est ma caméra monteur na Biso, ou à Bogang na Loketo, merci à Bandeko Bele Balingaka Muna l'artiste, merci à Bana membre Nyos Ba Sepela Kana Muna, au mon hygiène Alingaka Loba par rapport ya vie ba jeune PB ba ki comme faut kwiti, faut masanga, le lo ba jeune distraction na bonge comment ki le lo lotoko agene lungwila fata kwiti lelo jeune nyonso abebaki ekomaki raisonnement ebele bapale komaki cher hôpital mwana bele mais lelo président Facha ye alinga régler makambo wana ezonga na ordre oyo ezalaki hôpital ofele lelo okobelisa mpe mwana oke na hôpital omoni mpe bapesi traitement ofele lelo bana bazongi classe ofele oyo bato ebele babulaki ke classe ya ndenge ezongi ofele boye bazonga bakata makambo wana mais président Facha comme na oti na suko bato ebele banimaki te CG okopesa banani mbote okolo banini mpona mboka. Ouais, mpona ngai napesi mbote na vena ngai Godin Poi 8 fois diplômé faut afungola miso nayebi ke yaza intellectuel ata de makambo ngo yaza 8 fois diplômé Godin Poi napesi mbote na David Muteba Kalengai le conseiller président de la République à part Bangomi Balé nasona batu sona pesi mbote tina pesi ka ke total la pesi bo hôpital moni wana ko total no be école po bana baza ba kuluna te bazo kisa batu te total no école en plus to yebe na hôpital po to batu ba kufa président Fachi bena ngai oui va diplômé Godin Poi bena ngai conseiller président batu ba kufa na hôpital be batu ba kufa mutaye boye pesa fiche ana fiche te ato bele be ba kufa na hôpital ba mese ba pesa ngote oyo na hôpital boye pesa $20 nana $20 te mutakufi merci et là on a sepeli na président Fachi ana vie sociale si total école total peu hôpital est-ce que bon to ya pe ona lelo soki kasinde ko Chader aleka kenga sala blonde. C'est Chader alekaki tonga to daye. Merci vraiment tokomi la suka. Alekaki tonga to daye pina na mboko tonga to kufa. Daba Congolais pina tonga to kufa mabe. Ba Rwandais benga ya ba créer sous ba désordre. Président Fachi aye na vie sociale. Ba to mna tuna yo question suka. Tant ozalaki na régime ya président Kabila. Raisonnement ndo zala nini nakati mboko tinengo yo zala ki raisonnement yo zaki ndeni chaque jour. Raisonnement ngai zaleka ya pia kaya kozanga musala. Na kwiti. Te na rebukandat. Rebelle. Babibino matokoto. Te biso matokoto te. Biso to sepeli na régime oyo. Mono ya za mona mboka. To yebi avenir na bango. To yebi epa na bango. Yo epa na bino fa wapi. Ta yo moko vraiment epa na bino. So atune pa na bino za. On pas besoin de l'ubuzi, c'est qu'on a na bandal c'est pas na bango pesa. Ah, pas bien ça va na éviter. Merci to comme na biso na suka bande rebelle balandi biso bate belé ba sepela kana monsieur José Didi Pumba merci notre partenaire vient na biso Miss Impress Lyon merci olobi nini susu ouais na belo ba bakate pardon de to solo boy to solo na bonanga c'est bon monique nga na zate e ba ke ba pénaliser nga yo koloba pona oza mwana mboka mabe ekoloba mabe na yo mona c'est na monique c'est bon monique nga na zate c'est ba ke ba trikele nga voilà ezalaka sous na régime otema monnaie selon na régime toza na état de droit olobi likambo mambo ezokende tout droit merci bandi ronso balandi biso merci na notre partenaire vena biso Miss Impress alors gaz na kobo sanate cordon na biso bukson bukasa balobi mutuelle de santé misunga soko ninzo santé nezala kitoko yaka na mutuelle de santé misunga merci na Christian Touris. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo
Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko. Congo France.com